Diembe ya kodiembe la fali kakipaka kokolo nani yango wana kokolo nani yango wana kakipaka kokolo nani yango wana i o a ayele lokote musala na ye kodiembe la fali kakipaka kokolo no wifi kakipaka kokolo no wifi kakipaka kokolo chemo ba kofinga kofinga bato batefo kofinga bato kokosela bato makambu o mutu azaka boye mutu ozaka barido babeti ba concert barido bazo jouer rôle à Satan ozo comprendre la signification Satan ero minimo ezo bika na matoi signification Satan eza calomniateur voilà le calomniateur eza mutu alobaka lokuta mutu inventaka makambu doche sei Zoko point net ba pétal ba Gauthier sey ba inventaka o inventer loko da faux et archi faux Banza London TV obo otanga yobo webine yoba ya webi premier semuli yoba lia soka lia ngwa wapi oh ngame ma yobo kankokolo abanga okota na kankokolo c'est déserteur c'est déserteur oh là biso ba kadogo to yaki pona libération ndidi yango Banza London TV Amour amical copie na ye copie ya rebelle biso ba kadogo yaki pona libération biso ba kadogo Voilà, fidèles téléspectateurs, amis chers abonnés, bateau banga Rolanda Bob Kokisa, ba salutation dans les de tout droit. Na bino na steska bazali. Premièrement, je vois Paul Poups, kuna na kati ya France et tout batnos tout ba papa Jean-Pierre Munungu, batu nyo surtout au ba sepelara. Lelo to na kati église, de la SAP. Tu es pour évangile européen sama pas ba saper certifié, ba le part de la SAP, il a fallu pour pas baza au grand complet. Pour prédication fait pesama évangile ils ont adressé na mutu moko d'abord comme les arara le roi coutume moi crie les alara ne bandelika to bandambala moko les warriors toujours d'attaque oza Kishasa soro finga rafali otika la mukuse kofinga ya bango kolata ya biso miziki ya fali ipupa. Voilà, merci pour sentir qu'Arketosana le part de la SAP. Dada Weston monayo il y a baby. Voilà. LDC Arena plein. Chikicha cha. Arkea plein. Chikicha cha. Les Ardents plein. Chikicha cha. Fali Poupa El Mara El Mago El Fantastico. Voilà. Mutatika succès na défaut. Yango moni na apsalara appel na bana tout ya kin bana Braza bana Angola bondia Luanda donc totelema. Zo bana Cameroun po balobi après tourner munene au falaza na ngona mikili. Retour na kin avec Fox double stade de Marty. Ça va Inda, ça va barder, ça va faire des boum. Boulezo salama blague était donc qui est bika bob po ba billet déjà ba noté kama ba billet noté kama na shop ya orange ba billet noté kama sous na station total de tous à la wana to somba ba billet to sapoter to somba billet pour te prendre sa artiste Fox ozaka point billet 5000 francs ya pamba ozaka point na bato ba lela VIP c'est à 100 balles à connaît pas à demander. Voilà. Dada Weston, to bandi évangile na biso to fungoli mayanga na biso bino bo comprendre Dada Weston premier dossier to za nango awa sortie officielle il y a 207 balobi tina nini Aigle a reporté 207 au batbanda ko zelango le 19 donc fallait que bima le 19 na 12h mais to moni Aigle a annoncé lobby non wifi connexion katani moyen de 207 bima et ça té. Ouais, bana kin na minutes oyo fallait aboyi na lycée bosa bosangani
lycée bosangani to boyi ozo comprendre biso to ko sangana na ba yuma te quoi on comprendre sala succès na ndenge na yo sala succès na ndenge na yo tika des mois suivi na vie ya fali tika des mois suivi na vie ya fali nani wana Ferrari a repassé tika des mois suivi na vie ya fali soko finga ka falo ko tika la mukuse des fois te na ebisa yo donc je kenda bongo quoi c'est un peu ça a connaît pas à demander les Warriors toujours d'attaque et loro nini elinga gelika parce que to moni nzembo wana bima kala ya audio wana dada Weston et loro nini sala ki po bazwango babala ni sango na DC7 po to bi nzembo wana audio nango bima kala mais to comprendre te clip nango bangi bakangisa ngo na DC7 na mutu ya artiste alingaka sala nini na DC7 yango nayebisi yo tifali aboyi lycée bosangani toboyi lycée bosangani yango napesa conseil na faire à repasser tika des mois suivi na vie ya fali pour blague ite biso to na kanda ozo comprendre pour makambo autant on fallait à l'époque akangama na ba star américain ba acteur à film américain ozo comprendre bango ba n'importe quoi il disait de n'importe quoi fallait aimer la français il disait de n'importe quoi maintenant les loyo affaire au monde a terre ba loba trop que bikapa kimi bitumba kimi papa Hervé fallait rater na pas si fallait rater est-ce que je ne pense pas qu'il fallait calculer la muto tangi kombo pour muto tangi ko vana niveau faliti ozo comprendre nani grand chanteur Nicolas ba ben grand chanteur to benga nyama na kombo na ye faire à repasser faux chanteur du monde entier maman na faux chanteur oui balobi grand chanteur bien tango azaki et pas wera tango azaki mwana musala wera ne ko cadrer ko corriger ba faute mais yé moko tango komi ko sala vie yé moko maman na faux chanteur du monde entier yo comparé faire mais balobi wana grand chanteur a ba trophée mokili momba Afrique momba balobi meilleure voix yango wana koyemba eza kokanga te bakobenga chanteur na trophée nini bakobenga grand chanteur na trophée nini donc grand chanteur na trophée te kala wana même ya réseaux sociaux moko aza nango te même atangi Congo sika uta na ba Congo ba pesa trophée te kozo que ça m'a attribué wana ya tribalisme mais biso biso meilleur chanteur ya Afrique la voix angélique voix au Afrique mombe surtout kareza ya grand chanteur faux archi faux faux chanteur local original ezaye ya Afrique mobimba aso nango ba trophée chanteur local original ezaye parce que autant na taille na ye na vision ezaka mukuse azo trophée loro nini ata trophée ya bato bikeko bazwa yaza nango trophée ka ya bato bikeko ka basali ata bikeko nzungu ba ba pesa no trophée ezango pour aza nango biso moto présenter ba disque na kati ya mboka bapaya monaki na Liège na festival des ardents yo ateke kwa pamba oyo représentant na album nini nija zoe na cha wa mosala na ye kodembela fali kakipa kakokolo kakipa kobandela nini kodembela fali kakipa kakokolo kakipa kokisa toyesaki makambo oyo ferme le prison on ouvre les écoles mwende batengami double stade de Martyr ça va Ida ça va Bardé ça va de faire de boum babi omona stade de Martyr oningana événement du siècle tomona Lina Foreman oyo eza événement du siècle yango tosenga na bapapa na minute bana dia basoma ba basket basoma bilamba kitoko bana âge nyonso au moins na 8 mois on na stade 2 jours on moni que fallait poupa na minute chef de l'état de la musique congolaise akoki kozala na concurrente po ba 20 sonne papa chéri binadama babangaka ba 20 molili babangaka po ba œuvre fallait ça la performance eza musicien OK biso tout photo tchai maboko voilà tout soutenir atala mabondeli la poto ezongi voilà baba sandoko na mutuka ko akangela biso ta nani ba musique et ça la bien voilà frère ndeko bomela biso motoko voilà Ninja balobi affaire eza affaire ya ba concert
toyoki balobi Gauthier Sey aleki alobi artiste Fally Ipupa artiste légende oyo lelo babenga ye alobi aza tricher atrichaka akosaka ayembaka na bototine okoloba nini mpona Gauthier Sey? Gauthier Sey aza bana oyo babotama na basinizite nakosilio pa Gauthier Sey abotama na sinizite bana oyo babotama na basinizite yango mpona ya bakolaka mituna bango ezalaka kaka boyeboye Fally alimbisa po ke prison tala histoire Fally alimbisa po ke prison po babengana papa sango soki nini babengana bango na Paris oyebi histoire yango moni ke biso niveau ya Léopard de la Sape qui dit Fally qui dit Léopard qui dit Léopard qui dit Fally tala kaka papa bikamwisi tenze belé mais toyebi te ya Gauthier Sey ezate te ya otuna biso biso za ba saper international ça fuma banga moyo Gauthier Sey biso na veni tozaka na hôpital Gauthier Sey wana so Gauthier Sey azamutu oyo siko masa bosana mwa mke azamutu oyo abelaka malaria cérébrale eza siko ebuja ye mutu donc ata na campus bayani bakoka ete ata bakenda neti na Afrique du Sud bakoka ete donc soki alobi ne okomprendre mutu aliboma lo alobi mutu aliboma lo alobi posaka po mutu donc ça mutu bokotanga ke na niveau mamu na biso te taka mutu botami sinésite oyo ko obela malaria cérébrale ebouge yo mutu siko otanga na bato solo na mutu mutu mais balobi ke bona fauteuil mobile wa journaliste mutu po mutu balobi mutu mayele ye wana na ngambu kuna ya bandeko na biso mutu mayele Gauthier Sey mutu mayele di badiata ouais on ferme les prisons, on ouvre les écoles. Léopard, les warriors, toujours d'attaque. Ouais, Bob Kokissa. Attaque ça requis les a. Sonder tout le monde. Tous les warriors, c'est quand tu allais baguer. Et Vénémé Zali, les 10, les 11. Les 10, les 11. Vénémé Zawana Marty, tout le monde a partout. Tout mobiliser Afrique. Bana Angola, Bana Brazza, bisous du Batu Baouda, Côte d'Ivoire, Bayaga dans l'avion. Pour la Fally. Donc, pour la Fally, ça nous comme. Nous commettre, et ça on a double stade de Marty, tout il y a la Marty. Donc, je vais battre un méga 2 jours. Donc, tu vas bien battre, tu ressors en agouté. Donc, tu peux avoir une ambiance, n'est Zalaga. Pour la Fally Ipupa. Voilà. Merci Baye to kende ndeko poussa ni bena abamu na to za na kata mayanga en église de Dieu bandagi ouais Prince Mombele yoyo tozo pesa ka mbote na ba warrior nyonso ya capitale à monde si to ya soutenir Fally Ipupa double martyr Bakanga Fally Nana Ketchup Mama Bafana yo za mama oh ceux qui m'a marié azaki pressé to ngobota Jésus tala si dans la mission peut la même abo dans la minute nde zaboé bango pe baluka ba bureau na bango lokola ba baidi badiata lokola ba soule kauka lokola ba koko dilaso et ça bango temps je salue à passant champion imbattable maître Choubou l'ikofe le gimba suna pasi et dit Badiata. Voilà. Merci beaucoup toi ouais, pour cette question. Nadine Nzumba lisi ba bete so yango. Voilà. Dada Weston. Tomoni ba Chelsea stade de martyr libaya. Festi te bo tanga komo te lobi festi soki festa soki nini. Ba che yango jour wana. Ba lobi egoinda plein ko sale maroleka stade de double stade de martyr. Évangile te bango. Ouais, bana kin bana partout dans le monde. Ozo comprendre donc omoni ba 500 mai na mafuta te comprendre ba 500 mai na mafuta te quoi eloko oyo lingo sala tala no âge faire à repasser bientôt 50 ans zéro trophée grand chanteur au potani na mboka oyo pour que ça festival meilleure voix hein au apporter nini na mboka comme trophée soit à ta mérite mon boy pour dans sa fierté congolaise azwa mérite ya meilleure voix azwa mérite azwa disque d'or ya meilleure voix grand chanteur c'est que na kindoki tango mususu ndoki ouais Bob Kokissa yobi ka ndenge zalaka ya on appelle ça conseil bientôt 50 ans 0 trophée Maza la voix, ça la voix. Oh Kindoki te. Kindoki.
voix d'endo bige kebe eloba yango tala wana voix yaba français otanga ayeba nini bige teke ok ege et puis natali fege ayemi nzembo moko balobi Salomo asengaki nzambe sagesse mais ye asengi nzambe aveuglement tala mutu abongo okesenga nzambe aveuglement kindoki asenga aveuglement yango mona aveuglement molili Adidas ekoma molili mpo nasengaka aveuglement asenga aveuglement yango baconcert nyonso tabeti ezomonana monana molili amateur pena musicien local confirmé et puis original tala degré mona tala Bob eloko nakoyebisa yo boye omoni vrai artiste ntango okoti studio bimisi mbongo na yo bamilomani na produit okotisaki mpo bimisa bamilomani fo bayoka lelo bayokaka ekingodingodi sela nanu bayokaka ekingodingodi obike leader ayembaka na public parce que bana mike boye bayebi banzembo na yo otiaka boye bibi eza facile omona yo ke moto akoyembaka ndenge nini parce que ozobeta baconcert bato barépondre te donc ezaka yo mo fozwa mosala na yo mais ozwi mosala na studio na concert esu fozwango parce que disque etekami te yo age na yo bongo kezwa bavétéran bato basila na bango osala bango disque progresse te moke ref neza mokuse voilà to peut-être tamusa maloba era kilt kala te baosala biso era kilt fossile voilà le Warrior toujours ndeti na film balobi yopa Warrior yango nde po bango bayamba bamokuse omona balider tout bazar bango ti wanga ba fana ba impoli ba bengana bango mais original bango e bangwaka kale donc ndeti na film maboko ko ça va bien ba polo forme quoi donc ndeti na film donc il fait biso fali lelo na Congo na monde ba beta coupe du monde ba beta lina foot na ba za coupe na Congo balongwaka na bama de barrage alongwe na mais fallait qu'il ait ba Ligue des Champions azwa déjà azwa mondial donc a mystique donc moi leader peut faire ba critères faut à la beau faut dans la taille ma mannequin oh yeah Bogart hein oh défilé wapi fallait pour par critère na e balmene ya fallait mtakenda kuna mais bango tu balata kiango nana d'ailleurs représentant balmene ba Michel Tomboko c'est fallait te akute na grand star David Beckham ba joueur minene ba star minene ba Neymar ba yamba fallait check donc les seuls musiciens on a poto soit que public landake tina Mikel mais les restes so ba ke poto batambola kwa biso ande do tambola na campus oyebisaka bien azaka crédible te na ambassade aza crédible te ce fallait la crédible na ambassade ana crédibilité à niveau mususu so bango na poto batambola bande do tambola boy bana succès na poto te o ngam na yebisa bongo na sala za bona ba TikTok do mona vraiment ke aye na mboka mona lili ba oyamba ye mambo fallait au sala eza des gars eza vraiment des gars quoi donc tout le monde na yebi que fallait na minute hein fallait na minute aza international et en plus ça continue sous na liste ya musicien patrimonique ya mboka patrimoine ya mboka Congo na UNESCO place ba rumba ba chebe rumba fali alors fallait azui rumba na se amaitsa ngo likolo mabonge pour la fali évangile nini yote c'est quoi mais grand chanteur va bagana ba œuvre na quoi grand chanteur bagana ba œuvre na est-ce que nzembo ya muta de mukusi ora est-ce que yo kiango nzembo bimi écologie balobi DCC kimi yango te même ma DCC tezake le président Fali alingi teke moi bilo wana zalaka na kadiembe moi bilo wana ko diembela quoi ko diembela diembela la Fali loka mwana na diembelité donc wa famille quoi ba famille so ta ba parents bo so ta ba parents batai otaka so la ndelo bien andoko la bo pirakala nabite so comprendre mamna lo nazo comprendre ko na limila miso ba comprendre na minute so événement za moko les 10 les 11 fallait as un musicien international azo valoriser mboka oyo azo valoriser la musique africaine alors aza mwana ya mboka totika pour intercaler ko se opposer to soutenir artiste voilà
Ferme les prisons. On ouvre les écoles. On ferme les prisons. On ouvre les écoles. Qui dit Fali. Qui dit le pas. Léopard. Les Warriors. Toujours d'attaque. Ataba Sougoli. On l'a tani dit. Ben, il possédé boy. On a posé question. Au bêtiment d'ambo, pesi dada micro tamboli. Question n'a ezabo parce que tout le monde qui est malem est chité. Le lot tout le monde a mambozo bima et belé. Tout le monde nous likambo oh il y a une gratitude envers Fali. Tout que nous na dossier ya Yorobo aleki alobi Fali mutu atinda bana ba Alexis banan ba finga. Alobi bien azaki na ignorance tout le monde a mo senga ba pardon. Asengi ba grand chanteur ba pardon, asengi ba ve molili ba pardon. Donc na nyonso tu wana o Yoruba zolo ba lelo boloba nini. Yoruba nezana aza d'exécuter de remarquer ma sas. Aza fou de guerre. Donc comme le peut se centrer dans votre mais il a sali et roté à une bouteille terre pour un glacier le roté. Zoua il parle à l'élo amouké. Ba le bébé de la gaz comme problème. Il y a le besoin que Yoruba jeune aluka carrière n'est ce qu'elle est bien. Comprendre après dépendre dans ex victime et comme abé. Aigle roi mola mawa. Adembe la succès aigle. Voilà. Azuma et puis c'est moi qui peux le caisser. Mais pour le moment, on peut se conseil à sa musique naïe mais arrêtez de belé. À quel pas grand chanteur. Le vounou. Le baba Congo, le vounou. Voilà, mais Dada Weston, Yoruba swag. A redémarrer ah mais biki bobe sanga pasi yo pena to sous la kumba Fali. Utanga sukumba petit wana. C'est un Petit wana aza un étranger bi a Burundi a Congolais. Petit wana Yoruba aza Burundi a Congolais ya bano kabila lokota mema bango ba ya guerre. Et puis baninga baken bazukenda classe ya kata classe muta bongo yo beta masone pembe na Fali ne to solo na Fali c'est maso le cannabis mission aluka bes na komba Fali zoko point Fali nana tindata journaliste moko te afingele mutu bato baluka ba mbongo na ba succès na nzoto Fali Fali il a jamais envoyé quelqu'un comprendre c'est faux et archi faux biso to ala Fali ngana ebena Fali liboso Yoruba ba Yoruba ba bato ba dembela ne ba mandia ayena caresse aluka relation na Fali tellement Fali za motema malamu atara que non ba peso mutu bayana libération Congo osoko ba kadogo apesa chance osoko point osoko pas donc biso to lo biso troté Fali un vrai artiste et puis peut-être Yoruba un faux artiste pour un vrai artiste jamais kolo ba secret artistique. Yango moni biso peuple congolais il faut to timba. Ba artiste belé na mboko baba mama na ba yuma neti sele petit wa mama na yuma sele mama na yuma na monate baba bindombe ba bima ba yuma osoko point sakola teya frère vas-y frère bima yuma vas-y frère yuma avance secret artistique ba lo ba na TVT bino mo homona ba chemo ba kofinga kofinga bato batefo kofinga bato kokosela bato makambu o mutu azaka boye mutu ozaka barido babeti ba concert barido bazo jouer rôle à Satan ozako comprendre la signification Satan ero milimo zo bika na matoi signification Satan ça calomniateur voilà le calomniateur ça mutu alobaka lokuta mutu inventaka makambu doche sei zoko point net ba petal ba gote sei ba inventaka o inventer logo da faux et archi faux faire robani kopa o finga kala mais e foutiote ni trophée zéro disque d'or ya bango ya biso ya Fali zoko point biso to ninga ba yuma tse quoi so moni mutako misa secret parler pas ba yuma c'est des taureaux ba taureau secret parler cuisine interne ba musicien cuisine interne artistique balobi pour te poser question sur to tam sa micro balobi ba concert na bango et l'équipe Bordeaux na Lyon yango to vi Dada Weston faut yebisa bango ba chana nous concert ata na Lille la Pamba ata kaka na Paris est-ce que grand chanteur lelo sera le ba cha concert na Bordeaux to na Lyon a rosala ba plein na bien ngai na ba petit na mboka oyo Gaulois azalaka te na mboka o Congo Gaulois azate tout le monde azawa
Wario na ye moko faire ya Wario oui t'attendis sur Rotana Katae ya ba Wario tolo bango pourquoi Katae ya ba Moctuel Rotana Piaka Rotana Piaka Charles Club Piaka Cha oui Piaka Piaka mambo bika biso to bani mambo kala biso to ba voué bana kin centre-ville. OK. Tous les artistes au monde, tous les stars du monde, biso mona bango. OK. Vous comprenez? Mutale ki fali azati. Fali aza mutu oyo ayokola musa musique ya Congo. Appelle son valeur. Libérateur papa we mas avakufa andima fali. Ba interview. Ba image aneza. OK. Et bongo papa we mandimi. Et bongo yo ki kalaka sa. Bana fani ya bino. Voilà. Osa bata ba erreur. You. I don't you. Voilà. Donc la souka ba c'est la biso kuna manifestation Sakola évangile ya souka. Quand on kibi, on gagne. Quand on gagne, on kibi. Yoruba, autant à Yoruba. Webine Yoruba ya. Webi premier c'est mouli Yoruba ya. Soka liya ngwa. Wapi? Oh, nga mema Yoruba kankokolo. Abanga okota la kankokolo. Pasa déserteur. C'est déserteur. Oh là, biso bakadogo. Toyaki pour la libération. Yango moni ke to ba occupé ko l'état na minute l'état na besoin ya kolandela bato o ba civique. Yango moni ke léopard de la sable biso na bilamba. Biso za ba politicien te. Biso soutenir Fali pour pas. Biloba lo ba pe na TVT. Oh guerre. Ya bango kolata ya biso. Miziki. Omende to kabolango. Politique ya papa Fachi Beton. Et yango moni ke tala niveau ba saper nde balati. Yo mona saper a telemi baza ba salarié. Na mboko Fali pour pas to komi kozwa salaire. Tout ça souté ba saper a telemaka grâce à Fali pour pas saper a komi salarié. Ba bengo saper na bilamba nini. Yango moni ke to tikela ba petit kofinga ba petit le kaboy voilà. Fuma banga moyo. Toke na biso na suka. Voilà. Olobanini moi sozo le koto ba yorobo bakomi ko yamba ba yorobo po kaka baluka moye ba dimnegle mais ba ko kaka ate parole nini ro déceler bango. Ouais, premièrement omoni soki rotobo premièrement bino bo pese gaz rotobo wana za mutu ayembaka te ayemba ne eloko nini na mboko yo kota kei pas grand chanteur ake pas localisé original lié pas ça localisé original grand chanteur. Donc osati mupaya ya mon mboko vraiment na kamwango mutu liko ay roboto oza Burundi alobi aza de quoi grand chanteur yo ka eta baza frère na ye baza ba parenté Burundi kabila le père mutu ayaka na etango zuyo ayena lelo boye fallait comment memo poto est-ce que bana musée Laurent Désiré ata suka la pamba sa pesa bango tous les familles na famille ata niveau ngati bana bango adresse na bango na commune azalaka wapi na Burundi pana bango ba Burundi bayebi ba Burundi donc baza muto tango muto solo mamba Fali yoko tanga kombo wana te ezabilo mo pesa nga kanda est-ce que vous comprenez lo mo pesa nga to tangi Fali to tangi ba Kelly awa to tangi ba du danger ba petit na biso buba bedezo ozo tanga so na boy otanga soso e bolodo na se le et puis santé ça na santé ya baba soso ya ntele obi ya soso ntele aza muto amela pe tsa foin et yo yebi on kamela tsa foin ye pe na tsa pena 50 mbuma aboye kana mai ya mona vimba soso ntele voilà na ko pe de temps na pas soso ntele te voilà monsieur c'est ya za muto ka santé médiocre ko tanga ke mambo te voilà tambusa mikoto kende ba otala so temps déjà OK wawa to ici OK Obi mambo ya matoke nde shot aussi ici ya nani ajua munene comme nani ba obenga Yoruba Burundi Burundi je regrette beaucoup parce que yaka likunya ayo la petit Fali ande bebe akabula ba mission ba car ba nini yeba nga ba PC yo za mission te yo la petit Fali likunya pona nini ku ba audio mo chobima alingi a kidnapper petit Fali likola ba mo amical te copine na ye copine ya rebelle biso ba kadoko ya kiko na libération biso ba kadoko donc Yoruba wana ye kujute ya moni ke tozaka na concert ya fondation na tozaka concert ya fondation na Bandal wana
tomona ye boto gaza ede ya fort toyebi so yo ndongo oyela Léopard elingi boye te olanda na ndenge mabe te yoko bokomi da 3 yo keni piana na mosusu atotanga bakombo na bino te fali ya mwana nzambe yango batraître babima bango moko sa basimba bango wana basata nayebisa yo bode bimisi de ya traître moko susu yorobo je suis désolé bimisi te ebimisi stade mati ebimisi eza bo baya tati chimbulu boza mayele baya kokodila so boza mayele bovana ba pion ebele tobatela ve na biso aigle espoir ya mboka poso ya te na Congo espoir ya Afrique ya monde na bango de fola beta coupe du monde azwa pe de coupe du monde po to koma ba diversaire ba buba koma ba yoka sur la fouine oyoka ke sur te depuis fola côté la ba mikili Europe da tomber donc musique à Congo to tika no petit fali bo potabino ba faire repasser na bananyo yo na bo potana donc oya mamba fali sur te ndeti na fili meko to citer ba opesa biso sin to citer dada ouais rien à dire rien à commenter on te expliquer comme mon kiliki non les 10 les 11 les 10 les 11 les 10 les 11 ça va Inda ça va Bardeux ça va faire des bouts bana kini bana partout dans le monde les 10 les 11 tout kutana na double stade de Matu de Fali pour Ipupa kofinga ya bango kolata ya biso miziki ya Fali mengana na olinga kiwana mosala na kodembe la Fali kakipa kakokolo nani yango wana kokolo kakipa kakokolo nani yango wana i o a ayelo côté mosala na ye kodembe la Fali kakipa kakokolo no wifi kakipa kakokolo no wifi kakipa kakokolo. Voilà, merci Bambote, pardon, c'est la biche. Voilà, pour ne pas être un grand, donc, sur le Kauka Parazuzu, des brino original depuis London, patron, Brice Mpangi, Mokonza Londres, donc, il y a Boga leader na Katsa Londres, Gelo Kawako na Irlande, Osoko Point, héritier Makonga, Soda, héritier Makonga, donc, bana tout, il y a Poto, venanga japonais au Kito, donc, Patrick Bakalos, Nabo Sanité, Osoko Point, il y a Eddie Badiata, directeur, sans oublier Adolphe Mouté Bachilamouina, à connaît pas Ataba Sokoli. On ferme les prisons, on ouvre les écoles. Léopard, champion. Mouté Belé, Bana Paris, Timothée Diakoku, Laurent Banzadio, Laurent Mbakou. Merci, tout na bana tout ya Paris, Azinia Masolo aux États-Unis, Nadine Nzumba Liziba Bete sana bankana onyo. Merci. Voilà, pesi wa moto belé na bobiche de bureau motopamba qui connaît or qui connaît venanga qui basket trésor ngande à Paris. Voilà, merci rapidement. Ouais, yo il faut au papa Yoji, il faut au papa Yoji, il y a papi gabana moseke sous le kauka koko dilaso, maman nana ketchup, bana gal mabele ma mère Rebecca Sinati maman na Owen. Merci. Voilà, nous sommes à la fin. Mayanga Ninabiso ya lelo et Sili te clôturer évangile ya lelo selon le part de la sable. Mbalasi Maborozo Ali Bosso stade de Marty promotion to bandanga ensemble dans le part de la salle. Merci na début l'original, merci na papa champion, merci na bino on se revoit à la prochaine. Ouais, bye. à London.